www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. Firme bamanika bolingo esili lokola mopepe levant ya pokwa sala lolendo ndenge olingi kasi kobosana te yeye papa yeye tikande kopesa basango partout na bisika yolekaka boya koluka rezota lolemi nde pasi bonyozo yanga na kambo mayo roje kuka bapanse na ngai yo papa firme bamanika bolingo esili lokola mopepe levant ya pokwa sala lolendo ndenge yolingi kasi kobosana te yeye papa tikande kopesa basango partout na bisika yolekaka boya koluka rezota lolemi ne pasi bonozo yanga na makambo mayo roje kukas bapanse na ngai yo papa. Voilà, fidèle internaute, Bandeko Balandi et Kodi Parcours, ngai prêtre Kabange Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, na présentera pour Nabino, na bokasté à Tata Nzambe toujours, neng azope sabiso souffle, yango à chaque fois, tozong saka épé merci, parce que to pesa Nzambe lo msoute, rien que merci, et puis qu'on glorifie à Kai Ernioso. Voilà, Léon Ayambi, sous artiste Dinara, les ministres de l'ambiance. Le zanango sous-souté que non, to présenterai il se passe que, comme DG Kota, boyebié déjà, moko na bino mission oyemba ka très bien bosepelaka na ba vocal na ye pourquoi pas na banzembo nyonso ayemba yemba par-ci par-là lelo azabongo na wenge musika maison mère à travers to beta masolo to découvrir masolo misusu de bosanité pe Zénith ezali Star Boni. Ouais, ça va, Nangolo, elle est tout puissant, ça va, Dieu nous fait toujours grâce, on est à bonne santé, vraiment merci quoi. À bonne santé. Ouais, santé tout ça va, tout va bien. Ça va. Au monde a kakaboé, comme il sportif, mais avant tout côté na point wana ba entraînement sur les candés. Ouais, physique il est bien, Déjà ça côté tout comme ba sportif t'es déjà na kata wenge musique à maison mais tu as déjà ba sportif. Déjà au sein du groupe wenge musique si tu es une apte, je pense pas que tu vas travailler avec le roi de la forêt parce que lui-même est un grand sportif. Voilà, donc tous alors déjà on a déjà intégré wenge musique à maison mère. Nous appelons déjà un grand sportif, donc boxeur de qualité. Voilà. Dans mes équipements, on a travaillé en dehors physique, il y a une musique à maison mère. Donc voilà quoi, tout simplement sportif de qualité. Ok, merci na so boza branché, merci na bato nyonso o bolinga kangai. Na profiter na pesa mbote na groupe Likondi de Bruxelles. Donc groupe moya ba mama o basimbi Bruxelles. Donc ba mère tout ya Bruxelles, ba simbami na groupe Likondi de Bruxelles parce na moni Mama Sylvie Moudia Ndambu, Mama Sek, Mama Sylvie Moudia Ndambu, c'est-à-dire ya simbi secrétariat wana yenda za wana moni mama présidente Marie-Paul Makadi. Talara mama présidente, c'est-à-dire na lobani. Donc mama présidente Marie-Paul Makadi, mama Julie Mouila mukonzi ya bana nyonso a Matadi, c'est-à-dire Yonde. Bana Matadi nyonso busimba na mama Julie Mouila. Donc c'est-à-dire tout démarrer na artiste Nabiso Dinara. Boni ba préparation ya Zénith. Ouais, préparation Zénith dans l'ensemble ça va et qui est bien côté physique et puis côté musique donc ils ont marché bien. Nebi que frère nangai ndeko nangai ya otalanga ndrega mikili tonton Tieli donc tonglish Tieli les familles Tieli les mabona poto wana baba frère nanga na pesi bango tout moto bango to bisika bozo mes familles Tieli ainsi que notre grand frère Nalin Tieli à Matadi pourquoi pas il y a Coco mon vieux grand frère il y a Coco na gata Matadi pe auberge déjà ainsi que fongami quoi donc merci à trop. Zénith préparation on vraiment ils qui toujours préparé comme il faut et on monique que tu as condition physique toi puis côté musique mais là toujours stopper côté physique toi côté ce que bon natation quand ils a bon nage dans tout une piscine pour nous retravailler toujours souffle parce que tu bête pendant 3 heures de temps non stop. Voilà na katino mo mke piscine est-ce que vraiment ba mise belende bozarana bozana souffle ya ko nager kasiroye ko la modi bon so melima
mettre nageur bazalakati bako apprendre yo en fait na wenge toute la formation tout oui ben on nage mais va apprendre au nage on sait jamais dans la vie quoi au côté un peu côté mon boye au côté na mbeba mon na mai mo mais ceux de yo que déjà nage au moins de sauver pika ako penza mo bona bombe mon kinashaka na tanowe au moins au nager pour bika pe msana ka nage donc voilà donc toko ta ce qu'on attention que la mingiti il y a 4 toujours préparer moi-même toujours qui va poids belé to perdre ba poids parce que tu travailler dire to bêta 3 heures de temps non stop de 20h à minuit donc ils a des fois tu à quoi on a tom sonité donc voilà les ma grosse affaire comme on dit et c'est qu'il faut conditions physiques ils ont l'énergie ils ont vraiment top au zénith quoi comme tous en zénith ma monture les gars bien bah tu vas comprendre parce que défi na biso ça tout biso génération formée tu travailler beaucoup plus na défi à première et à double zénith parce que double zénith nos généraux du coup bongi musique à maison mère au batika biso ba kena osala ba activité na bango ba bossa double zénith deux fois et ça concert par exemple concert betrati lelo tota route ba zénith musote mais 5e zénith biso net ngabe dinara nazo envisager beaucoup plus premier zénith ba imba danger ngafuna imba danger ba bina danger ngafuna bina danger comparaison elle a beaucoup plus côté qu'on a il faut respecter les gars qui ont vaincu il y a au moins que les autres travaillent mina défi au bango batika pour to bet à 5e zénith ko bana na première ou na tina 4e zénith les gars double zénith ça rati kuna mo batika ma bar likolo des fois ti ba grand chanteur ba yemba danger ba bina danger ba lata bien ba salama ka moto ya bien comme le même coach azo coacher biso lelo tu bi que to battre toujours record voilà. Ok, merci na De Gaulle Ngoï, soldat du peuple para français, papa Alvin, hein, Alvin depuis Paris, et puis De Gaulle Ngoï, soldat du peuple depuis Turquie, Bambote na yangwana vraiment en tout cas, tout ça la carane to zoloba et ça la bien. Na taza toujours na question, na lobi bien que nos zénith soit na liboso et l'équipe zénith nyonso maison mère et bêta. Pourquoi? Té mais yo mo mon raté. Première fois le roi de la forêt continue à Zénith a préparé Zénith des fois te koimi ko kanga mbokati lelo donc on y a ce tika eza nango te eza te kosaleka te betama comme il faut mais Zénith to tikala nango à la barso ba tia ba concert live il y a le roi de la forêt au monde que Zénith ça fait partie à ba concert live betarati lelo ozo ba Bercy ozo ba parler des sports en dehors il y a aux amis c'est wenge musique à maison mais je suis fan du coup wenge musique à maison mais on a le bon que fan il était qu'à mourir en musique. Bah concert éthique là au top. Ils avaient concert à Kamfoufou et Angola. Comprendre. Bah parler des sports. Bah Bercy double zénith. Ce que le roi toujours qui est na zénith. Tu tiens bah Bercy à côté. Total la première zénith double zénith en fait les 2 jours là ndenge betama. Bah beta yango dégâts. Et là, il y a la musique. Bah bima donc tous les 2 jours ils sont différents en tout. Et puis tous les 2 ils kanga likolo. Ce qu'on a dit, nous travailler en fonction de wana. Nous avons la côté wana. Tellement que tout le monde va faire bazalaki, ba JDT, ba binombe. Bango tout ba Bill Clinton, la famille wenge wana tant ba travailler double zénith ça qui dégâts. Donc on a travaillé ce qu'on a bon parce que tant tu bito mettre le solo wenge maison mère toujours banana la première génération. Tu regardes la deuxième génération, troisième génération, première génération. Côté on a talarandi. Côté na tala ba beta ba kibuisa mpipa ba beta ba la kelele ba beta ba solo la bien ba beta ba ni single mo bimaka wana terrain za miné ozo voyage ozo comprendre ba tuana ngane ba na mona beaucoup plus na wenge so au travail na idole na ntango au travail na zénith mona au bosser en fait na bango to ba grand chanteur wana ba mabiala ba babino ba imba ba danger ba kabosi ba imba ba danger na ba zénith wana. On est par exemple charisme to etele meli okopia bango nyonso faut peut-être ya mutumo aya noté mabunga na Hollande te oza sko da bango tout me cresko ki dinara tiens que ça soit en fait particularité à dinara voilà il y a une salanga différence na batibeli voilà toza toujours na ministre d'ambiance donc ça na batu ne lo waka la vraiment bat bayebela kayo après au travailler biso mo loko moko ya Zénith oyo yozo ozo kana wana wa kala wana silikoti wingiana ninga silikoti izala bengela nga mamaleki
ye na remplace mama e akamwa te soki azangi mwana bolingo yango esili valere ezobomanga ndenge osali yanga motema okobomanga bolingo eza silikoti kolemba te koso te noki te kokanga yo ndenge ekangi yanga motema e na susi ndenge ezingi yanga molimo naleli badega shengene okoboma ngai betima tumona okoboma nga mariete tandu okoboma ngai mama na taira okoboma nga ya dorote mafuta e okoboma nga Angele Temo na Paris azoboma nga Sandra Kapinga okoboma nga Tania e Arlette mama Bilonda e okoboma nga mere double non 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 Bomonanga zobate ndenge nazolela Diego la tortue l'amour ekangi sénateur ministre président ekangi maboke Yannick immortel bienvenue Bianco oseko ya Jackie bonela ya zonga e Micho. Voilà pour comprendre vraiment que ministre de l'ambiance Dinara donc wana vocal o achana na silikoti o ya président JDT Molopwe sikoyo moi vocal moko ya double zénith pour tout le monde vraiment que to senti que aux autres travailler vraiment pour que o na idée ya kubeta plus que double voilà ce qu'on a bêti ces années là mais na kilelo naza tu savais Paul Bindu vraiment c'est toi mon ange mazo betanga na misono atama wati Pati bilele ilongo if de rebote d'argent mama mama e bako selinga makambo betima tumona kakapoyo boya ngai nana bondelela ngai badega shengene mami mama na taira trésor bozaloba Kati nana leliseli ngai ya Dorote mafuta maboke malbonej yo moko lobaki nanga nazala patient ke bolingo ekoyela ngai au moment opportun lelo love komi kosuka en queue de poisson maboke malbonej dani nzila lisa ebala makdowa ye duduku sesuka na o mimi dor si amulex bossa Beda Chour. Oh, en fait, des blocs. Ma vocal n'a mis balé na salle na rata formidable. Na bi que ça les plaisir na Liège j'ai pas ya grand frère na ngai na numuzinga. Ya na numuzinga ve na ngai ngoto ya tongo na pesu ba mbote belé na moni bongo Danenzila na kata Irlande grand frère propre Blaise Mavuz makila ba patron na kata Luanda balobi Luanda na tombera jamais tant que Blaise Mavuz azawana donc et ça ba merveille belé na lingi bino ya troko ya Dorothée mafuta ser na ngai moko pesela nga mbote na Minata hein? Miel malbonej mon neveu à moi miel malbonej na kata Paris les grands danseurs donc des fois te miel malbonej siko soke tombe kino ba beti nzimbo moko ya kala o be betama na double zénith wana siko tombe na vocal ni ota yoza na ke te menzimu na ebite nzimu ni ba ota so nzimu ribeta wana na ebike vocal mu te ba sala na sala ngoti non ça peut ba tomber na 13 ans nzimbo mo na 13 ans wa big boss Mami abotanga na 13 ans babine basala vocal ni mabia la sala wajua wiri wapendane wiri de ingo lo mirisi kutala wili likai mama nafanya nini ndukuwe yangu atanyuma bakomona yangi ya uku goda mote mona jawili ya ba projet ntingi. Voilà. Donc c'est-à-dire au sentir que ministre d'ambiance y est autosanaye donc bo benga bo s'abonner massivement puis bo partager toujours émission na ba chaîne bo zotalangwana et au sala bien na pisimbote na les Vikings wana moni président Cousteau mo piwi et puis pareil tozo zela kaka single pour la promotion nango et au sala bien na moni Billy Senté golé solo et puis na bino nyonso donc eza bien kitoko makasi quoi. Voilà. Lelo to perdre artiste moi monene Joski Kiambukuta na ebite azaki nani pa na
Ouais, c'est un artiste à Congo. De vie, tu es banérité, tu es bien père na boulot, père à salle qui boulot est bien, père à Imba Wanzimbe Belé est bien. Donc voilà quoi, paix à son âme, nos sincères condoléances, na famille biologique, n'est plus na famille musicale, Mobimba quoi. Voilà. Vous avez au cause de moi, et là on a un mot où écoutez, on est seulement bien, mais tu Veille Imba Bloré Belé, Imba Bloré Belé, na linganzi momo Imba na OK Jazz, batabalelo le baoye baoye bangote. Aimba Wanzimbe Belé na OK Jazz aimba. Likambo yanga na nanyo o melu mama ya makambwe mwasinga na kanga lopango pona bala nzela ya poto ebengi ngayo nakeko yekola o chéri nazeli okola moke mama e nazwi retare nazangi yo bolingo soki ezalaki eloko ya kosimba me natiaka yango na kati ya molangi natia yango na songe ya mbila bakolata elongo mama bilulalula na yo tika bisimbasimba soki eleki okoya kosuka mokolo mosusu kosimba mpe kura ya ingao lokola lisano bomba mai maloba na ngai ya suka ekangami na monoko na bomba o mwayenga kona bimisa na koki te tokabwaneleki basanza o ndoki maloba mama ebongola yo motema satana o bakosaki yo mama na nsima na ngai wapi bango eleki o motema na yo mobima babebisa na ndimaki te mama o Yanini konaro batali kamona komi koyoka yo somo. Donc voilà, paix à son âme. Voilà, tango baikon vraiment bao baza mikolo na musique bazo kendaka bao kufaka. Ezo lobela onini. Ah, et le bila biso rama mais bela depuis la nuit du temps, ils en ont aboyiti. Ils alloient natir, nous sommes obligés de l'accepter. Voilà, ils alloient natir, nzamba sala ke muta bota mamuta ko. Moi ka depuis mutu a péché na kati ya Eden déplacer kufeyaka. Parce que dans la vie, tu as 3 temps. Tu as temps présent, et tu as présent, tu as passé, tu as futur. Donc voilà, ils ont comme une trinité. Trinité, tu as Père, tu as Fils, et puis tu as Saint-Esprit. Voilà, ils ont un attitude. Depuis que d'ailleurs, mon temps a péché qui, koufeyaki. Nous avons dit ça déjà mokili. Que au mobile, au vivre na suyer na yo. Or, na début, Adam a été comme gardien na katatan jardin d'Éden. Nous avons mis toi moni boy lo ezala bondeni fona kela mutu na elilingi na nga a créer mutu mutu salami na terre na argile a salami na souffle a salami na 4 parties nous avons bâti pour azala comme gardien azape isolé moko na créer être semblable na ye ba o créer moi sinder ko sali sou nous avons bandé tango ndo na kata jardin d'Éden abandé ko yako sur na corps isa mortalité abandé ko yako sur na esprit. Esprit au yachaki on Seigneur Jésus qui Bible dit que créer l'homme à notre image. Nous avons appelé ça qui imaginer parce que qui nambo ya souffle nae ataki kati ya mutu. Les jours avec vous visiter dans le kata jardin d'Éden ada zubumba na binaza ni. Nous avons compris qu'il a péché. Or le boussa banda ko ya. Etang abimaka bimaki na nini? Abimaki na poso ya anion na nzoto nae. Le Seigneur veut dire qu'il a péché qui lisumu adana evza ke babomani ya mana kata zamba. Il y a tous les 4 êtres vivants. Toi, na mutu, toi, na mbisi, toi, na ndeke, et puis tout ça, na cheval. Les 4 espèces sont ambassadeurs. Entrée triomphale à Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, à côté na cheval. Seigneur Jésus-Christ a opéré un miracle dans l'esprit de Dieu. Signe ya kalombo tanga yaki. Nous ambassadeurs rappelés sous un lion. Il y a un Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et puis, à Nakati, il y a un Nzambi. Vous comprendre, donc voilà. Voilà, tu as penza jour tu as la émission, il y a Mobimba to lobela kaka parole de Dieu. Parce que artiste to yambi en tout cas na évité na loba er nyonso soki abande ko beta musique ya Nzambe mbe na évité. Te to beta musique en fait. O batu ba loba ke bakabola musique profane, musique religieuse. Te Nzambe sala beta ngo vraiment na évité. Nzambe sala selon batu ta sala selon yi. À comprendre, prévenir sur tali
nzambe ba mystère neto a opérango na batamine nete a opérango na batamike preuve ne Seigneur Jésus-Christ mo ka botama ndaka ba nyama mwana nzambe ta ko botama pe place mo danger mais botama na ville ni Bethléem sozo na kati ya Bible mo ka petite ville on comprend petite ville le monde a que so que na Ecclésiaste 9 du 14 à 16 au monde a que so beta lisolo ya ba grande ville ba petite ville Jérusalem est une petite ville, mais Talanzama qui soit roi moko boya ko sauver mokili na kati ya petite ville wana. Et puis na kati ya petite ville na mona nzamba botami na kati ya ndako ba meme. Donc nzamba sara na place o amiki. To na sagesse ya mabe, to apena sagesse ya malamu. On comprend ça tangi na Jacques 3 de 15 jusqu'à la fin, jusqu'à 20 ou 17 comme ça. Au moins, nous avons été sagesse, il y a Satan, ils ont orgueil, ils ont la parole trompeuse, ils ont un caractère rebelle, mais caractère yanzambe. Ils ont l'humilité, c'est pour cela qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Dieu le fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueils. Tout est arabatou, selon Bissoté. Il y a un moment Christ a dit que vous êtes qui pour traiter mes serviteurs? Alors, le seul législateur, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va juger tout le monde. Donc tout traité que au hasard monte à beauté. Prévané tant moi si on a qui na malasi atalo ayako sokola Seigneur Jésus-Christ ma kolonanda pardon excusez-moi. Bolimbi c'est. Jassa qui ne vers Seigneur Jésus-Christ non Christ mta que vers Jassa moni Jassa matina nzete. Ayipse kita na lelo olia na ndako nao. Jassa qui mo futi mpaku a traiter batu mabe homme méchant. To batu moni Christ a côté na ndako na batu ba traiter Christ comment? Bah j'ai Christ c'est l'homme bah quoi j'ai moi Christ c'est qui dans le bico Lazare a joué qui violent et pardon Jassé a joué qui violence mon gobo ya se repentir devant Christ c'est pareil avec qui Moïse bien a pina croix à se repentir directement par Christ que père pourquoi au final vous t'as ma bête de rôle à biso qui s'est sereni ngano le logo hérité royaume de tout ça ndako tata on comprend la plus quand ndako ya Jassé femme wana ya qui n'a parfum de marque. Vous êtes trop cher. À ce que Christ m'a collé, on a parfait, pas moi c'est na suite. Bah tu as dit comment parfum que c'est là, plus indumba. Christ a dit na y'a que pas nous boya minga te boule singaite. Mais tel parfum c'est un parfum de marque. Ça dit beaucoup. Vous comprenez? Donc tout j'ai rabattu selon l'apparence. Où ils a quatre y a mon homme intérieur et à mon homme des important. Comme on dit l'apparence est trompeuse. Cette chair est mortelle, mais esprit est coufara jamais. Il y a un moment même esprit à Batumabe et Telengana toujours. Oh, Moutayaki Moutumabe, le rôle a coufé aux UPT, soit qui Moutumabe, l'André a toujours esprit dans la laisse. Parce que côté qui esprit n'est coufé, on a toujours quoi pour menacer Bino. Moutumabe qui a tout ce qui est qui mette, dès que l'esprit n'a pas vivre, vous en avez qui voilà. Donc, au moment qui en fait. Ok. Donc, bête à peine monsieur Roya Mobimbara Yaboué. Comme ça. Biso bato to jijara ba musicien profane ke baza ba profane ndenge to jijara wana to zora leçon pour non na yamba nanga musicien chrétien te de to développer penza boy bon eza selon ngande na lobby Christ a dit que ne juger point nzamba bi que ne juger point to jijara bato te o juger mutu me yomo kokate yomo kokenda église ko sala repentance c'était na nzambe na yo. On comprend. Donc, tout le temps, selon l'inscription est éternelle à Pessibiso. Bref, on est sur qui a acte 10 au monde, on a sur l'homme riche, l'homme pauvre. Dans ces jours des morts, dans ces jours des morts, Lazare, Azaki n'a pas de paradis. Homme riche, a se retrouvé en enfer. A combien que c'est un fils qui a une goutte d'eau. Un fils qui a une goutte d'eau. A une maison, ça n'a été abandonné. T'as la base, ça n'a pas richesse. Bas on m'a dit, c'est bon. Il y a de mes prophètes là-bas. Ceux qui sont là, place donc tout juge ok, voilà. Voilà, on a passé De Gaulle, parent français, depuis Turquie. Voilà. Kojak Kabouya, depuis Dallas. Honoré Mateussi, depuis Portland. Levin Dongala 10, Yamboka. Papi Mateussi, depuis Portland. Bolobele, depuis Portland. Voilà, toujours dans le cadre de Badei, tout le monde a pasteur Denis Lessi a tout fait la grand frère Naïm et le coézo salaye passé, bah musicien bokete. Non, maintenant on va venir là, on va passer la invitation ti. Comprendre maintenant on va passer la invitation ti. Kojak lo a tendance solide na Paris, a ibmam na sola. Tonglish tchilili. Yo ibmam to sola. Maintenant on va passer la invitation ti. Ko zela raté que batu ba Rolanda kayo.
ti mutu musupi bozaka bon terme na eta oya koma ayebika miso na ye kobinga na ngai mpe okosabote nga mpe obetinga kara comprendre mais comprendre tire na yo parce que on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins voilà mutu muso ama ouais sincère condoléance na c'est tout mais il y a texto komela qui était nana komela nani mutu akomela texto même atayo c'est nazana numéro tant okomi yango c'est-à-dire représenter mes hommes en mobile ti nana numéro na ti nana numéro na ti so ozu numéro na o souhaiter ata leki na modi bon nazana problème non tout cela ti na kutana ti ni ti voilà quoi bon devant caméra lo ni okoloba par rapport makamoto kuta azanani pasteur Denis c'est quoi ça Denis auto la grand frère na ya pasteur sincère condoléance na auto présenter voilà on en a présenté et puis voilà c'est tout. Voilà ministre d'ambiance bayo ka oli sur moi lo mo bo sala mo baja na cadre ka ya formidable na oyimba nzimba ser nanga Angelo Mbolo maman social Angelo Mbolo na peso bambote belo sikozali mama ye nazolela bolingo Angelo Mbolo na simanda kuna boyi ba voisin bayokanga Angele Ombolo nazangi pawa bolingo elongola kolela oyo etondisi terasa motema lokola zelo Angele ngayo mokili mobimba bayokanga Salomo boyaki koyoka maloba Ange Gabriel yango akoma kimiwe ngana boyite koyoka maloba na yo Angelo Mbolo mais pourquoi tiki ngana kwen na telema lokola nzete emesana kotelema utamotama nango nanokeli mvula fololo na maboko bolingo na motema nazozela Angele monanonga na miso yi kasi kosimba te bashwa eleki lokola avion na se na ngai mapata mpe nango ozali lokola berger libumu endimaka se na journée oyo elei lobi ekosenga lisusu lia ye santime endimaka se na ntango oyo boza bon terme soki bokabwani lobi kuna ekosenga kaka sunganga asistenga leteta ye loko aofandi lokola moto na tempelo azoluka evangela bolingo monanaka mpe na njadi lokola moto yake mosala suka sanza kozwa salaire nanga kozwa dorte njadi leteta ata babenginga lelo na discuter pona leteta na kozala mota liboso ngaye na luka sizo ya basentima parfum zola bon séjour à Kinshasa yoyebi ko Jacques Lo a tendance solide nenga izalaka maboki malbonège le planificateur papa Diboko le grand concile papa Diboko le grand concile ndiga izalaka kandi tu sais vos sont pas bamote belé. Merci na couple Blaise et Mireille Kolo depuis Texas, couple Ogi Daboussou depuis Dallas, en tout cas Pasteur Francis depuis Dallas. On a beau continuer toujours à partager des missions. C'est comme si on dirait formidable, formidable on dirait et comme ils souffrent pour la promotion. C'est formidable souffrir pour la promotion. C'est un rabattant toi on va Covid-19 à comprendre, on a tout ça la promotion, donc ça veut dire et souffrir la promotion, c'est tout ça la promotion. Bah tout ça conscient qu'il faut tout ça la promotion parce que les albums en fait au biso to participer au biso to yembi netinga buna ba na pesa beaucoup plus d'énergie na formidable et non que ba solo vous qu'on a yemba ba care na sala ba réponse il y a ba critique na ba générique donc voilà on a c'est raté que ça toujours promotion album na biso on a senga toujours na ba tupé bah savoir toujours le bon formidable bah mélodie à bien et puis bah s'abonner à la page officielle Les Rois de la Forêt sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou rançon officiel donc bah s'abonner à la page Les Rois de la Forêt pour que bah en fait bah information en temps réel quoi et ça la biso grand bien grand plaisir Nadine Barouti dynastie na peso bambote belepe na panama esika ozwa les ali quoi Nadine dynastie na peso bambote belé tomoni
concert bobetaki à village Chentemba et bimi déjà ezo le capé na ba chaîne presque tous autres la talango mais bozo le caté bo lobela vraiment et puis na chaîne il y a les rois de la forêt à YouTube ezali mais ba mission bozo le caté na TV bo lobela tous les caté ndeni ba émission na kini sa na ba programme ti concert bimi seulement samedi vendredi déjà de concert ebimaki batu ba hôtel yango dimanche tu as fait un concert au Tobetaki na cité du fleuve na Gingabwa. Voilà, il n'y avait pas moyen que tu aies télé. Là maintenant ce que tu as ce que promo nango tu banda et puis promotion concert les canons na TV. Au moment où tu as les canons TV batu ba hôtel yango. Batu bazaka abonné na page officielle du roi de la forêt. Ba hôtel qui ont déjà puis bazo connaît toujours corita la yango. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Tout le monde a chité déjà. Mais joyeux anniversaire na président Marcel Bilulu depuis Portland, le seigneur de la ville, le défenseur. Donc, Bambote Yangwana na Batunyoso. Et puis, vous continuez toujours à soutenir Fondation Ircel Charité Internationale. Vous benga ba numéro ezana pour na action et vous ça la bien vraiment makasi. Donc, comme nabiso na souka na habité moi lilo ba parce que tout tika le loza jour et à répétition. Moi question moi mouké. Répétition et tirel ka ndengona ou soit ce qui va confirmer si tozong la répétition tozaki nango comme la zamba. Tozong a déjà placé les hommes déjà na Kasavu non loin pe ka la samba wana. Donc dès qu'il va déconfiner tozong wana parce que misala les salama déjà. Voilà ba ça da misala ba préparer ba podium mususu. Donc kalati tozong na Kasavu wana. Kalati tozong na Kasavu ba fanatiko ba lela il est là qui kalati tozong dès que bazo déconfiner to yambala mo Kasavu non loin ya la samba tozala wana ba misala de Dieu sala mo ibika les rois de la forêt podium misinga rafu izalé dans la street bani ba voilà ya ngwana donc ba sala ba boulot et puis heureux anniversaire déjà d'avance na ngai moro. Donc nous avons fêté bon anniversaire mercredi prochain. OK, joyeux anniversaire Pébisso. Nous avons le 31, donc le 31 mars anniversaire nangai batutu bazana posa au souhaiter dinara na Facebook nangai izabana di dinara mbambi. Voilà et ça la bien numéro nangai contact za pour anniversaire za 089 323 0213 na ndenge ya préfixe na monsieur mboka plus 243 89 323 0213 donc anniversaire dans les 31 donc il est tombé bon mercredi donc 31 mars donc ça anniversaire nangai merci nankolo ndinga zobumba ngai voilà bana nanga ba dino ba dinoli bango to bambote belé ba daneli donc na pesi bambote belé pas ya beti matumona la haute tension nakati à Londres merci à trop na ba soutien na yo yo zala toujours donc maman sociale zala ndeka nzamba kelayo na pesi bambote belé pas ya petite tiers propre Mariette Tandu ba dégâts Schengen Bashman autrement dit 5 étoiles maman na la princesse Taïra Taïra bébé à Metsola. Voilà quoi nièce nanga ya Metiola nakati ya Bordeaux na pesi bambote belé Mariette bambote belé grande sœur nanga Dorothée Mafuta bambote belé Arlette Bilonda mère double nakati toujours ya François na pesi bambote belé Tania pourquoi pas na SK Kapinga yo bambote belé na yo maboke malibonège le planificateur croquer rare le Misisa. Il y a longa marambutu à planifier marambutu bambote belé Candy tous ces vont sont pas bambote belé Parfum Zola bon séjour à Kinshasa Parfum Zola Daninzila na Irlande Blaise Mavuz Makila ba patron na moni bongo Candy tous ces vont sont pas Kojak Loa tendance solide Kojak Loa tendance solide ingénieur fils Mayakasa bambote belé Patrick Debaz batutu bolinga dinara na lingi binu ya trouboza mo belé maman Monique dona Monica Coca-Cola Pamela na kati ya Paris na pesi pe bambote belé Nadine Barouti dynastie bambote na belé batutu bolinga ngana na posa na bino vina ngana no muzinga na Liège ya na no muzinga na Liège bambote belé batutu bolingi dinara en fait numéro yangwana to bengana to solola ba vidéo na bino salanga bien ba message na bino pe et salanga bien na cadre ka ya anniversaire na lingi bino to maman Monique dona Monica maman sociale Coca-Cola na kata Belgique bambote na belé batutu bolingi dinara ba fanatique to wenge musique à maison mère tonton Tuelele mon cousin à moi bandeko na tout na kati ya mikili famille na mobimba na kati ya poto na pesi bino bambote belé famille Tuelele mobimba na pesi bino bambote belé voilà quoi. Voilà, merci Nabino Sobozaki branché partout dans le monde pour nous talanga Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse prêtre Kabange. Ouais, na pesi mbote na pasteur Francis depuis Dallas, Blaise Mange depuis Portland, Freddy Kimbembe
Chiffre 9 depuis Portland, Yadenzu Luzitu depuis Portland, couple Patricio et Jessica depuis Portland. Nabi que bana Portland bolinga makasi, c'est-à-dire et ça car bien sûr tout salima solongo ndenge ezokindela. Président Marcel Bilili yepe azo fêté anniversaire naye kaka jour moko nayo. Donc ils allaient bien sûr au sengeli puis oyembele mwanze. Le seigneur de la ville. Marcel Bilili, le seigneur de la ville. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marcel Bilili, le seigneur de la ville. Joyeux anniversaire. Les lomo kolambo tamalayo, Marcel Bilili. Joyeux anniversaire, oh joyeux anniversaire, Marcel Bilili. Happy birthday to you, Marcel Bilili. Yangai penazozela pareil à kadorangai. Malgré tout, nous fêté les 31, ngai penazozela. Miele, malbonneige, le 31, abisomi, balé. Et les anniversaires aussi à mon neveu. Miel, malbonneige, yeto fetaranae. Même il date à Arabon en France, neveu nangai, miel, malbonneige. Yayope, happy birthday to you. Nabike, ils ont abissou de quoi? Les grands chorégraphes mondialistes. Hein, mondialiste, donc miel malbonneige, heureux anniversaire déjà à toi. Happy birthday to you, que God bless you. Voilà, merci. Ce sont des Golngo, soldats du peuple para-français, Papa Nalvin. Ouais, Papa Nalvin, Alvin avant d'arraner à Paris, mais des Golngo à Zabongo, na Turquie. Ouais, na pesi sous mbote na mon papa, Papi Gente, je vais réel, tout le la vie. Et pourquoi pas Washington, 4 fois prêtre depuis Paris, Maître Churamboma, l'imbattable. Donc, Nganabino, Tokutani, Lobisoki, Mokonza Zongite, Kakana émission Oyo, tout le la vie. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com